Bonjour la famille, bienvenue sur Massoula Kimbang TV.
par le monde entier pour la célébration de ce 52e anniversaire de la retraite spirituelle et de la création de la chorale des enfants du Bongiste. Aujourd'hui, jeudi 18 juillet 2024, deuxième journée marquant les festivités de la Corée ici en Camp Nouvelle-Jérusalem. Voilà, le monde entier cherche la face de Dieu, mais nous, au moins Kim Bongiste, nous avons cette chance de connaître où Dieu habite, comment il s'appelle. Koreki oye! Koreki oye! Tata Molimo Santu oye! Tata Molimo Santu oye! Tata Molimo Santu oye! Papa Simoki Bango ayakate. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Yawe Nzambe na biso totondi yo botondi mingi. Pamba te bolingo na yo ezali monene kati na biso bana na yo. Okobatela biso tango nyonso. Wuta tobandaki likambo yo na 1972 kino lelo tokokisi 52 ans. Yango topesi merci na ndenge obateli biso okomisi biso na mokolo malelo. Yami bale topesi lisusu merci na ndenge osali biso mesure de grâce exceptionnelle ya kolimbisa mabunga na biso baye tozalaki excommunié to libanda lingomba o récupérer biso pamba te ozali na posa ya milimo na biso ebikisama. Topesi lisusu merci papa na ndenge obateli biso na voyage na biso ya solo tosengaki ba délégation nyonso ekoma na kimia osaleli biso yango likama mokote esalemi yango topesi papa merci. Yami bale tozali kosenga bolimbisi pamba te totamboli na ndenge esengelaki te. Tosalaki nyonso yo kosepelaka nango te depuis 17 juillet 2023 kino lelo 17 juillet 2024. Totamboli na ndenge yo osepelaka te. Tosengi papa okoka kolimbisa biso. Papa bana na yo ya koreki ya mokili mobimba. Toye na esika oyo tozali na mikakatano ebele. Bapasi na biso obungi yango te. Papa bana na yo ebele ya poto bazangi mikanda. Bana na yo ebele na mokili mobimba mabale ezali te. Kobota ezali te. Musala ezali te. Maladi ya ndenge na ndenge toye na esika oyo mingi bakangami na bahopito na ba prison bisika ya passe. Papa Simon Kimbangu Kiangani yo zali libérateur ya biso batu baindo. Papa tikete nguya na yo ekomela biso poete biso bana na yo to sepela pamba te pasi ya moto mwindo eumeli mingi. Yango tosengi lisungi na yo. Tosengi nzembo. Tata.
Papa oyoki kolela na biso na kati na nzembo. Tozali lisusu na mosusu te, bobele yo. Yo kaka mutoko bikisa biso. Papa, guerre na este. Mukolo moko na Kinshasa, olobaki na biso. Ke likambu ya guerre na este. Batu nyonso bazokota nkamba, bazolobela likambu yango. Tokotala le 17 juillet, soki koreki akoti, soki pe koreki akosenga likambu yango. Papa, tosengi, tokokisi mokano. Tosengi epai na yo nzambe na biso. Plus de 10 millions ya ba Congolais bakufi kuna na este. Papa, yo ozali na posa na biso. Nyonso wana ezali makambo ya Satana. Yo lobaki eteni moko te ya mboka na biso ekoki kokende pa ya bapaya. Papa, kanisela biso. Ata ba sacrifice oyo bana na yo ya koreki basalaka na babeko. Ba sacrifice oyo lingomba na yo esalaka. Pamba te biso banso tosambelaka. Papa, olobaki na biso likambo moko. Biso tozali bana mikie. Ndenge babengaka chorale des enfants. Olobaki na biso, soki mwana muke azali kosenga na yo, ata ozaya kolala okolamuka, okoyokela biso. Papa, biso bana mike, toye kosenga epai na yo. Obongisela biso, olimbisa mabunga na biso, puete pasi na biso ekoka kosila. Papa, tosengi obongisela biso. Toye na ba généraux ya ba mouvement mosusu, bango pe baza kaka na pasi o biso tozanango. Papa, bongisela biso. Longola biso na maboko ya Satana. Makambo ebele ezosalema na mokili. Eza pona Satana. Mutu azosala. Tango mosusu tokotubela. Kasi Satana akokotela biso po tozongela masumu. Tango mosusu tokosala effort ebele po tobongisa. Kasi Satana ayaka kobebisa. Na yango nzambe na biso tosengi obenga na Satana na kati ya lingomba. Pwete biso bana na yo tokoka kosalela yo. Mama Lisi, benga na Satana.
Papa oyoki kolela na biso. Olobaki na biso mabondeli ya mwana koreki yo oyoka kango mbala moko. Olobaki ekendaka direct. Banzembo na biso ekendaka direct. Totie eliki ete Nzambe na biso atako tozali mabe, tozali bato masumu liboso na yo. Limbisa biso. Yo ozali bule, ozali Nzambe. Tikete Satan azala musika na biso po ete tokoka kosalela yo. Pamba te yende mutamimaka biso na masumu. Tolingi tozala pembeni na yo. Yo ozala Nzambe na biso. Biso tozala bana na yo. Yo lobi na biso ete yo okangami kaka na ba jeune. Papa, biso pe tokangami kaka na yo. Yo ozali Nzambe na biso. Bana koreki bazali sima na yo. Kamba biso, salela biso lolenge oyo yo moko olingi. Papa, yo olobaki na biso ete na bikeke nyonso ba jeune balongaka te. Na ekeke ya liboso tolongaki te. Ya mibale tolongaki te. Ya misatu tolongaki te. Oyo ezali 4e génération. Olobi na biso 5e ekoya te. Oyo nde ezali ya suka. Nzoka nde olobi na biso yo ozali Mose te. Yo okokomisa biso na mboka elaka. Yango na papa biso totie eliki epai na yo. Oyo atiaka eliki na ye epai ya tata Nzambe akoyokisamaka soni te. Totie eliki ete yo okobatela biso, yo nde okokomisa biso na mboka elaka. Espoir na biso ezali papa. Yango wana tokosenga nzembo na kobanga te pona simbami na yo Nzambe.
Yawe pona kosilisa toye na ba roll-up mibale. Okolimbisa biso papa. To saleli yo coupe. Marque déposée. Coupe oyo. To tiango na roll-up. Papa tozui retard. Ya kozwa yango pamba te ezo salema na mboka na biso te. To tiango na roll-up ndenge yango ekozalela. To ye kopesa yo coupe. Biso to salaka nsitsani. Na mbongo na biso ya mike mike. Yo pesaka biso coupe. Yo salela biso makambo minene. Ebele. Ba miracle ya ndenge na ndenge. Yango totie na deuxième roll-up. Yo ozala na biso na 1921. Yo kaka oye na 1918. Yo pe kaka oye na 1951. Mutu moko kaka azali kozonga. Nzambe. Papa, obotama nanu te. Batu babelela kombo na yo. Kimbangu fula mwana. Bana basekwa. Obikisa batu avant naissance na yo. Na lutendele. Bakoti yo na tono ya acide. Yo obima. Na mbanza ngungu. Na nzela ya mbanza ngungu. Otelemisa moi. Na mbanza ngungu. Avant bamema yo na Lubumbashi. Olobi soko moni bana na yo te. Train ko démarrer te. Papa. Wana ezali elonga. Elonga na yo. Yang wana papa biso toye kopesa yo coupe. Makambo ezali ebele pona kowela temps. Totiaki kaka mwa ndambu tokomi awa. Yango tosali 2 exemplaires. Moko ya yo, moko na mise. Mutu nyonso akoki kotanga na ye. Osimbi globe terrestre. Pamba te mokili oyo ezali ya yo. Yonde okodirija kango na ndenge na yo. Olati teni ya koreki. Denge tolobaki na 50 ans papa. Yo ozali mwana liboso ya retraite spirituelle. Mwana liboso ya koreki. Denge batu mususu bakanisaka. Biso batu totie yo. Kasi yo ponama depuis ne bandeli. Na retraite spirituelle ozwaka likambu. Olobi ozui omemi mutuka munene na mutu na yo. Mutuka ngo ezalaki plein na batu. Na biloko. Mais omemaki yango na mutu. Yango emonanaki ete okokoma mukonzi munene. Yonde okokamba mokili mobimba. Mutuka wana ezalaki na batu ebele. Yango nde ezali lingomba. Leloyo emonani. Zambe na biso. Toza lisusu na makambo koloba te. Topesi essentiel. Tosengi kaka biso bana na yo. Okoka kobungisila biso pamba te pasi eleki mingi. To silisi na kombo ya tata, mwana pe tata molimo santu. Amen. To zali na fleur. Papa, fleur to pesi, ezali pona kozongisa alliance na yo tata Nzambe. To pesi maloba na papa de la ville. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye!
Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tozali na maloba mingi te. Pamba te. Tozali na zamba. Esengeli tobima na mboka. Me tozali kokoka te. Soni. Yango wana papa. Liloba oyo biso tokoloba. Yambotole kana cérémonie, il y a demande de pardon. Maman dirigeante, zwa place. Esumu ye wonga, ondenda kolo akila. Sambu kutoka wanga ndikyoko. Esumwe ye wonge. Esumwe ye wonge. Inga mauma kumvilisa
Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Nzambe mokeli. Oye kolela ya bana na yo. To beleli kaka mawa na yo. Pamba te soki mokili ekoti na pasi. Soki lelo yo tata molimo santo okomi kofingama, okomi kotukama. Likolo ya biso noyau de la jeunesse. Olimbisa biso, olimbisa biso, olimbisa biso, ozongisa biso na motema na yo. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nde tozongisi maloba epa ya papa responsable général po ete tokota na bolimbisi. Tosengi na biso banso bana ya retraite spirituelle pe bana koreki tolala na se. Ba oyo toza na sima tokoki kofukama, ba oyo toza liboso tolala pona espace ezate. Yambo to banda tosengi libondeli epa ya mama Maifuila. Tusamba muzola kwa se ye mwanda velela wanlongo Nzambe to papa kisolokele wanlongo Nzambe to papa dialungana wanlongo Nzambe to papa diangenda kuntima beno batatu muna tata Simoni Kimbangu kyangani mwanda velela Nzambi mama mwilu nge kimpovela mubeto Nzambe to tuzifuka mayina mavantasia beno banlongo muvutula dantete matondo enzitusu kwange wa Nzambe to munkeba utukebele fuku tumuini kia kwampa lumu kia unu kia yale 18 juillet kena kekinene mubeto kansika twazaya ko mama nene malenda vanga mamulu kia unu kwa beto bana bako tuyina mene nsoni za masumu miela mieto misele honga ensoni vantadisange Nzambi kadi tubankwa masumu tubana bansoto tusumu kanga evanga fuku ye mwini malembo yangidikange Nzambi eto kansi munankende zola kwaku utusongele lemvu akutubokele mpaswa tuvutura diaka muntimaku idi autata tuzidile lomba kwange Nzambi lolo kwa masumu meto utuvutulila mpeve ine wakulu muna muna 72 mpasima wonso mena muna ntilulu mubeto malunga na kadi muna beto nzasi ya vuva matwa yiza muzangulanga moko mbakwe dilanza ya mvimba wa utukotele muna program a partir ya papa mfuma mbanza papa songia nzila watusongele nzila ituvutukila kwange wa Nzambi eto idi ao tuluvutulili matondo situ yanzika programi tata mwanda banlongo Luisa lofina mekala etu kintuadi mama mwilu nge kimpovela kieto mawonso maluta fulukia ki maluta muna luvuva mu kenda za kuzamoneka muna beto mpasi watusukule kutuloloka kabeto kwa kantinza ya mvimba mpasi tuavutuka muntimaku mana masile nsilu mukanda ndombe malunga na nza ya vuvama muna nkumbwange seye mwane mwanda velela tulombela nga mawonso amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Bosengi bolimbisi ya bana ya koreki ya mokili mobimba epai ya tata molimo santo. Papa Simon Kimbangu Kiangani omboka nkamba omokoro mwa le 18 juillet 2024. Tosengi nzembo na mama dirigeante. Nzambi ame. Nzambi ame.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso bana na yo ya koreki ya mokili mobimba. Toye epai na yo. Toye komikitisa liboso na yo nzambe na biso. Pona kosenga bolimbisi. Na mabe nyonso tosalelaki yo. Omboka ndunu na plateau de Bateke. Nzambe molimo santo. Ondimaki konyokwama po oya kobikisa biso bana na yo. Pamba te yo ozali mobateli malamu ndenge ekomami na Jean chapitre 10 verset 11 à 16. Yo pe olingaka te moto ya masumu akufa kasi abongwana ndenge ekomami na Ezekiel chapitre 33 verset 11 à 12. Tata molimo santo, biso bana na yo ya koreki, totondi yo botondi mingi na likambo oyo ya mesure de grâce exceptionnelle. Osali kati na biso bana na yo bakimbangiste na mokili mobimba na kolimbisa masumu na biso pe kozongisa batu nyonso oyo bapengwaki na lingomba. Na nzela wana nzambe na biso, biso bana na yo tozongiseli yo lisusu matondo mingi na maye okundoleli biso na nzela ya tata mfumwa mbanza, papa conseiller direct, papa André Mbenza Kiangani, songi ya nzila, na maye tosalelaki yo na nzoto ya papa Diangenda kuntima, kuna na mboka ya ndunu na plateau de Bateke. Tosengi nzembo. Kani va konko tulado wantadilanga. Kani va konko tulado wantadilanga. Papa Diangenda kuntima Joseph akotisaki biso na plateau de Bateke pona kobatela biso contre masengine ya mabe pe mipepe ya satana suite ya elonga na biso na botongi tempelo ya nkamba pe tobongola Bateke bakoma bandimi ya tata Simon Kimbangu.
kuna na plateau de Bateke apesaki biso mibeko oyo esengelaki biso kotosa ndakisa. 1. Papa alobaki na biso ete tokoki kolala esika mosusu te kaka na mboka ya ndunu. 2. Soki pe mwana ya ndunu na plateau de Bateke aye na Kinshasa, akolala kaka na centre d'accueil kimbangiste ya Kasavubu epai mosusu te. 3. Mwana moko te ya kimbangiste ya ndunu akoki kozala na relation ya mabe ya mayele ya butu ya kindoki na mwana ya plateau de Bateke to bakolomboka. 4. Papa Diangenda asengaki bana na ye babundelaka ye makasi pe basimba makasi mibeko ya Lingomba pona kopesa ye maboko na misala ya molimo. Kasi papa, tango tovandi na mboka ya ndunu na plateau de Bateke, toyaki kobebisa. Tobosanaki mibeko oyo tozwaki pe tolandaki Satana. Mayele ya mabe ya butu kindoki ekotaki na ndunu na plateau de Bateke. Heureusement que papa Diangenda kuntima Joseph alobaka mutu akoki kopesa mutu kindoki te na ndunu. Tokomaka komeka papa Mfumwalongo ndakisa mokolo mususu papa Diangenda ayaki po asalisa biso seremoni ya bosengi bolimbisi na ndenge ya mabe oyo ekotaki na ndunu. Kasi esika batiaki kiti ya papa avanda tobebisaki yango na mayele ya kindoki. Mokolo mususu papa Diangenda ayaki na ndunu, aliaki na sani ya mwana moko moko ya ndunu. Kasi na basani ya bana mususu batiaki musuni ya mutu na basani na bango. Papa Mfumwalongo afungolaki école na ndunu, complexe scolaire Mama Mwilu Sesmu. Kasi baboti batindelaki papa bana mingi bazalaki na mayele ya butu. Yango wana papa alobaki ete baboti bapesi ngai cadeau empoisonné. To bandaki kosala ekobo biso na biso na kati ya ndunu. Yango nde elelisaki papa Diangenda. Pamba te ebandaki na ekobo ya kindoki ti eye kobima na mpwasa pe ebotaki bana. Papa Diangenda apesaki biso elaka boye ba jeune bokolonga na kokomisa bino bato minene. Kasi ba jeune ebele ya Lingomba pe ya libanda babandaki ko décourager bana oyo to bandaki kolanda ye. Maloba na bango ezalaki ete bino bolingi kaka makambo ya eglize olie botala vi na bino. Likambo wana ebungisaki bana ebele. Tata Molimo Santu Nzambe na biso oteyaki biso ete na bikeke nyonso ba jeune nde tozalaka na base ya kanda ya Tata Nzambe. Na ekeke ya liboso tolongaki te, ya mibale tolongaki te, oyo ya misato lolenge moko, oyo ya minei oye po ete o récupérer biso. Na centre ya Kunzulu na Congo Brazzaville opesaki biso chapitre oyo. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 2. Elobi ete nakoya na bino lisusu
na kanda te. Soki na ye na kanda, banani bakosepelisa ngai? Yango wana Papa Simon Kimbangu Kiangani, Nzambe Molimo Santo, olakisi biso makambo maye makoki kokanga biso nzela poto sepela na yo elongo. Toye kosenga bolimbisi epai na yo na makambo manso wana. Na plateau de Bateke pe na Kinkewa, oyebisaki biso ete tozali ndambo ya nzoto na yo. Avenir de l'église, noyau de la jeunesse. Nzokande, jeunesse ezali espoir de l'église. Pe église ezali espoir du monde. Yango tosengi epai na yo Nzambe na biso, obongisela biso pe obatela noyau oyo po ozwa lisusu perte te, oyo ozwaki na bikeke bileki. Nzambe yo wele. yango nde esengeli na biso epai na yo Tata Molimo Santo. Limbisa biso, limbisa biso, limbisa biso na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Fleur. Discours, fleur.
c'est là pour appareil photo c'est nana ye nanga pile mususu Comment ça s'appelle? amona na yo Lombele ndinga kwa sedieto. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Bola mukanano. Bajene oye. Bajene oye. Bajene mokili mobimba oye. Bajene oye. Bajene oye. Bajene oye. Eunui. Embazi. Bilongo biakolo ye. Yangalala. Esengo bien, esengo te. Qui evoca, qui esekoi. Tsai evoca, tsai koi. Esika esengo ezalaka. Bazali bi bazali te. Bango misato bazana biso hein. Bino bolobi bien, ba jeune mon kilo mobiwa. Ezali boye. Tozana esengo. Tango yo tozali tango bolimisi. Kuna na bawei bolimisi ezalaka te. Kuna pe bolingo mibeko misala ezalaka te. Tosali la kayango na tango tozali bomoi. Denge to sosolete to salaki mabe. Bambangi ase ya likolo balimbisa biso. Na yango nyonso bolobi bosengi toyoki yango. Na oba mona na miso, oba mona na miso te. Tikete ba yamba bolimbisi na biso na kombo misato. Na kombo tata mwana tata molimo santo. Likambo tozala kinango yango wana le 8 juillet. Biso ba jeune to sengi pe bolimisi. Likolo eza ya kofungwama. Banda to senga kete baza na biso na le 8 juillet. Babongisi la biso makambo nyonso. Sanza yango tozo sengela bolimisi. Merci.
mpo na nga moko nakomba tata mwana mpe tata molimo santo mokili toyebi ke eza koningana oyo ezali ke nkolo yesu alobelaka yango ayebisaki bayekoli mpe bazalaki na motuna nkolo ekosalama na ntango na biso bie ndenge nini ye alobi te na 4e génération 4e génération wapi yango toza ya koningana bie toza koningana te ezala na politique ezala na mangomba ezala na bafamille esika nyonso toza koningana kasi toyebe ke koya ya mwana moto ekomi nini sala mayele na yo koya ya mwana moto ekomi pene koningana oyo eza ya pamba te kasi oyeba ke nano okufi te na mabe na yo na makambo na yo soki okufi deja kuna nano okufi te kasi oza deja na boloko bongo bie bongo te toyebi bie toyebi te bongamaka ntango oza bomoye position na yo ezala malamu vis-à-vis ya tata nzambe bobangi ya tata nzambe ezali nini liboso tokowelela nini bongo etikali komekama ekomi mingi kotiola kofinga maloba mabe ekomi mingi tokomi na suka nayebi te soki 4e 5e génération ezali mpona nini ezali te bana nsuka banani wana bana nsuka tokoteya mokili mpe tokoteya te nga nazobanga eske tokokoka tokoka toteya mokili nzambe na biso na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na mokanda ya nzembo kuna bayebisi biso oyo azali kotonga ndako soki atongi elongo na yo nzambe te azali kosala mosala ya pamba oyo pe azali kokengela mboka soki akengeli elongo na yo te azali kosala mosala ya pamba biso tozali bayo lata biso tambusa biso ndenge ezali bolingo na yo kotika biso tomitambusa biso moko te totambusa yo nzambe te biso tozali miso kokufa nzembo toyembaka yango menso mafua mpasi voya mona yango wana papa kotika te biso to kontine kotambusa yo yesa tango mokuse zwa bateau de commandement na yo papa yokela biso mawa c'est pourquoi tosengaki obenga na biso satana mosika wana nde papa bisika nyonso tokokende banzoto ekozala ya biso mema ye tokosalela ya biso te kasi yo moko kosala kati na biso ye mpe alobaki yo na 21 yo moto mwindu okotambola mpe ya mokili mobimba tomoni yango mpe tomoni yango te tokovanda na bango esika moko tokosala misala ensemble ezali komonana wana bapapa bazali nanu papa matondo likambo nini bokutanaka ngo na poto oyo bobengelaka papa bafuma nlongo pesa ye micro na kombo tata mwana pe tata molimo santo merci mingi nzambe na ngai
nakopesa ngai maloba. Batata pe ba mama lobi awa tango tokende kotalaka mokonzi ya bule pesa ba rapport a misala akopesa biso apesaki biso mwa lisolo na tina Yelusalemi oyo epai tovandi azali konionga mingi na tina ete mokili na biso bana ya ndako tokomi kobosa na Yelusalemi tokomi kosaka na nkamba ayeko bibisila biso lisolo lokola azali nzambe amonaki likambo na nga nayebaki yango tango abimisi yango atali nga alobi yo yebi yango nga bingeta papa likambo yango ezalaki ya bokilo ya bapapa papa feu Paul Kina mobali ya mama Marie Diangenda Mwilo lokola tovandaki na poto mingi kuna tango tozalaki na kotala ye azali kopesa biso ndenge mbala mususu masolo azalaki nango na papa Mfwanlongo na tina nkamba kaka oyo ebandaki nini papa tango batu ya Église de réunification bayaki kozongisa makambo ya molimo epa papa Mfwanlongo na Kinshasa batu amun ezalaki nde periode wana tango esalami yepe azwaki posa banda kosala ba recherche ba étude doctorale na ye ayeko luka sujet nkamba lieu saint du kimbangisme azali continuer ba recherche na ye kaka na mikolo wana papa pesaki papa Diangenda kuntima apesaki lisolo na bambuta na kati bambuta wana na kanti papa elebe pe azalaki na kati papa Diangenda azoloba na bango boye bana na ngai bosalaka effort bozala na bopetwi po ngai tata na bino na ya kozwaka bino tokende kobunda etumba bisika mingi bino bokoyebaka te yango nalingaka te bozala na mbeba eske boyebi ete ndenge bozali wana buto euti koleka tokende obunda etumba esika moko ya makasi bango pe batindelaki biso renfort na bango bayako bondesa biso kuna na mokili ya poto naloba précisément na Italie siko tango baye bamoni papa Diangenda babangi bafukami bango nyonso bi éminence pardon toyebi yo nguya nyonso mokiliza na maboko na yo si tikila biso tango tokoya kozongisilo makambo nyonso toyebi nkamba ipa yo vandi papa azongaki atikaki bango balamuki nde papa pesi lisolo na bambuto azalaki na bango elongo ezalaki nde periode wana alors yesu koyo papa Kina na ba recherche na bando sala azalaki invité de gauche à droite puisque azalaki ambassadeur ya RDC na Espagne na ki autorité ne wana yebanaki bazalaki invité bi pa nyonso luka bayebaki azali en même temps bokilo ya papa Diangenda bakobengisa de gauche à droite akende kosola makambo itali lingomba la preuve akende kosola mbala mususu na prince de Bourbon azali ya monarchie espagnole pe descendant ya monarchie française na tango ya Napoléon bazalaka na France batu wana bazalaki na posa bayeba église kimbangiste akendaka kuna ngape nazalaka présent basolaki makambo mingi siku makambo batunaki ye concernant papa Diangenda sûrement ndenge bamonaki makambo elekaki kuna na mokili na bango na ndenge bamono bayaki na Kinshasa balingi bayeba plus sur l'église mi bapesi mituna ya lui non makambo zo tuna ngai ngana kendo kutuna ngo papa ye moko papa Kina zwaki nzela ayaki na Kinshasa akomi na Kinshasa akuna papa Diangenda abi papa tala makambo papa lobi wi ngana zali ya kasi makambo yo zali kotuna ngai kende na nkamba réponse nyonso ko nokuzilango na nkamba kuna ndi makambo nyonso ezali papa Kina ayaki awa na nkamba akutanaki na papa Mfwambanza akutanaki na yomo pe papa Simo Kimbangu ngani awa na nkamba elingi oloba nini batata ba mama biso bakimbangiste malamu te bango te pa nyonso biso tozali
siège na biso ezali nkamba Nouvelle Jérusalem. Ndenge papa azali koyebisa biso tango nyonso, ba catholique siège na bango ezali wapi? Ba protestant na Londres. Ba musulman na Mecque. Donc tout ça na biso erreur te ya ko me connaître nkamba. Ezali mawa mingi papa azali kolela mingi. Tokoma ko finga makankamba. Une certaine période bango so balobi te nkamba ko te eloko ezana ngoko na te. Ezali mawa. Tokoma na niveau na. Tala siko ndenge nini pasi ko biso. Malheureusement, sabotage en kamba ezongeli biso moko bana na ye. Ba paroisse komi okauka, maboko ekauki, tolingi so kopesa nsinsanité poto tombola mboka oyo. Batata ba mama bango bamonaki te banzambe na bango bazali kuna na Mecque, na Rome, na Londres, batonga na ndenge moko kosakana te. Donc soki biso pe to tungi nkamba te etelema ndenge sengeli papa Pambanza papa dia lungana kyanga ni alobaki ete pasi na biso ekesila te botonga nkamba. Ye moko papa dienge na kuntima. Papa ki solokela tiki biso. Asangisi bana. Alobi na bango banda lelo misu na bino nyonso tu na nkamba epai papa ya mbuta kiangani. Olalile na Kinshasa, olamukila na nkamba. Olalile na nkamba, olamukila na Kinshasa. Tala likambo nini elakisi te nkamba oyo soki to néglige yango pasi na biso ekosila te. Maniongo papa pesi biso na tina sika to vandi na mokolo lelo batata ba mama to saka nango te. To balula bongo na biso epai wapi tokomi pasi nini tozana nango na moya lelo na tina ete tozali ko négliger nkamba Nouvelle Jérusalem epai makamo nyonso ezali. Voilà papa moi moke opesa nga yango. Et bon, beau-frère tango azongaki. Tango monaki batuana réponse oyo apesaki. Esongo ezaki ndenge. Papa esengo ezalaki makasi. Makasi. En tout cas, personnellement, nasalaki ne voyage na Bordeaux. Na Bordeaux, agendo kutana un ancien ambassadeur, Léon Sondé, ya Congo Brazzaville. Ya Congo Brazzaville. Kuna sosu, mutu wango Congo Brazzaville, tango alongo ki ambassadeur, atikalaki na poto pour raison de santé. Akoma ko sa na Nations Unies. Na Nations Unies, bazaya ko lugasi ba yeba église yango ezali nini. Et dossier wana est passé par lui, ezalaki ba yana ebele bato awana nkamba ba ekutana papa mfuma mbanza. Telema batunda na esengo ba réponse papa ki na pesa ki bango ya nkamba esika mususu te ya nkamba surtout ala kisaki bango pe mukana za ko bongisa ke nkamba c'est lieu saint de kimangisme en tout cas ba sepela ki mingi ba bongisa maki ba ya ebele awana nkamba mais muto bloka ki dossier wana ezali ancien secrétaire général na lobi yango bien ancien secrétaire ba ya ka souté blocage sala ba ina place na papa. Papa Zangoloba bien. Akokaki te kopesa mongo na bana nyonso po bakende na poto. Kasi omona na famille bateki lupango mwana kei. Mingi pe badebori batike bakenda. Bongo bien bongo te. Bongo. Kuna mpe bozali bovandi pamba te. Bozali koteya. Na nkombo ya tata Simon Kimbangu. Mabeto malamu. Tokotika bien tokotika te. Voilà. Elakisi ke Nzambe azalaka na biso ntango nyonso. Likambo na ye ekende na mokili mobimba etambola bato bayeba yango. Yango tozali kosalela kasi songi mpe ezali motema mabe mpe ezali. Bongo mpe bongo te. Bongo. Bazali mpe bazali te. Bazali. Asiko tokosala ndenge. Oyo tobombaka na nkamba ekende nango na bapaya ba audio tozolanda ngo makambo nyonso ya mabe elakisi ke tolingi na biso te ndenge ezalaki na 21 papa Kimbangu akomi kolamusa bato partout kasi oyo esalamaka na lukengo mwana moke ntango alamuki kolo ya mwana mama wana alobi moto akufi na ye nazongisa ezo na libele na ngai tata alobi
Papa Kimbangu, pesa na yo pa na ngai tata na bokola ya lubite mama mutameli saka. Si makamone kimaka na nkamba mobimba. Tata Nzambe alubibo tokola bolingi te kanga bisaka na tinda yo pa mosusu. Bongo be bongo te. Papa no wa oyebi pese na mikro nga pa fara bosani. Ezalaka ndenge. Merci papa na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Tangu papa Simon Kimbangu abandi kosala miracle na ye. Na lukengo mwana kufaki. Papa Simon Kimbangu akei alamusi mwana. Mwana tanga lamuki mama ya mwana alobi mwana oyo akufi na ye sikona donc sa susu na mabele amela susu mabele oyo ngai mama ayima-yimaki aotuvwa tata alobi mwana papa pesa ngai ata mwana na bokola papa Simon Kimbangu alobaki mama nde mutu amelisaka mwana na mukuse mwana akufaki susu. Et papa Simon Kimbangu ayaki kolobete na contre oyo mutu akolamuka susu te au moins ebembe oyo kouta musika nde ekolamuka likambo yango ezalaki nde ngwana papa na komba tata oyo ya musika nani mutalamukaki oyo ya musika mama Dina ebembe salaki mikolo misatu na nzela elumbi solo ezoya na nkamba tange komi mboka na nini kuna bautaka wa mboka nini bautaka na Tumba voilà tange komi na nkamba avant ekoma ezali kuna na nzalabula papa Simon Kimbangu alobi ebembe ezali koya kasi eumeli elumbi solo oya kokoa ko supporter solo te akende musika na mukuse ebembe komaki mama Dina alamukaki mama Dina koli aboti bana mboka na ye yebani cimetière ezali bana na yepe bayebani na sisi bongo papa na komba tata mwana pe Molimo Santu et aussi apesaki Mobeko okobala kasi obala deuxième bureau te apesaki Mobeko okobala kasi obala deuxième bureau te ozala deuxième bureau te. Vous comprenez? Kasi obota bana 12 okobota bana 12 abota kipe papa oui kasi na mobali nini deuxième bureau bon kasi o nyonso balobaki na ye esalami bakoko na ye tokutanaka bana pe tokutana parce que na Ntumba elakisi ke Nzambe elongi na ye etali epai banani ye est-ce que tu négligé le sous on négligé te ba papa ba moni passe vandane o papa matondo ba munu wana bayaki awa basole na papa Mbanza basole na biso suki bakoti na ndako ya Nzambe Nzambe azali awa kuna na ngonga Nzambe azali awa asengi na papa totekela ngo bakiti oyo tovandelaka awa bamoniki bakiti wana soki bakenda yango bango bazwi Nzambe kapo ebele mpona nini baye komona oyo mpe bayaka mingi awa bamonaka mpe bato ya kokufa babengango banani oui mais nini terme moko neti ba fantôme
fantôme wana baza na place te oyo bakotaka bazali oyo bakotaka pete bazali bazotambola na bango ozomona ke kamba olingi okende kamfuma banzali eza ebele kaki pako nzali ezali ebele aweno partout ngombe nsuka me soki okufi nzela aza boni wapi wana nzela wana bango balobi tovivaka ndenge nini awa parce soki okufi okende epai mosusu te na 5 mois mokolo wana na 6 heures toyebi ke bamusicien basalaka parade papa déjà amoni mbuta muntu oyo bazalaka na ye kalakala akufi amoni na premier poste bamusicien ntango bayoka kopesa mboto na ntongo wana ayebisi bokoyoka likambo ekoye na Kinshasa bango bayebi na 10 heures eleki na radio tel akufi me na tongo papa si amonaki na premier poste toyebi te soki akotaki mpe akotaki te akotaki te ngaka moto ayebi ye moko ayebisaki bino ezali kaka yo papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa diangenda kuntima papa ndenge ozongisaka maloba wana ezali po tozwa mayele pamba te papa diangenda kuntima ezali kaka yo papa ezalaka na 5 heures du matin tosali premier tour tant toye po toleka na deuxième tour papa bengi biso toye wana na mokoto tofukami alobi na biso na yoki pasi tata oyo anyokolaka ngai afingaka ngai alobaka makambo nyonso ya mabe mpo na ngai namoni ye na premier poste me lere wana tata wana aza na kobunda na liwa me papa sa ayebaki ete akokufa na 10 heures ayebisi biso alobi bana na ngai bokoyoka sango na 10 heures bokoyoka sango bokoyoka ya tata wana akokufa na 10 heures biso nyonso eningisi biso papa ya solo tokontinaki parade tosilisi tokoti ndako ya nzambe ekomi kaka na 10 heures papa sango eye kobima ete tata wana akufi mpe yango wana mpe ebimisaka biso mpe na Kinshasa mpo tokende obetele mpe miziki ne ya suka papa ezalaka ndenge wana bokendaka tokendeke na stade papa voilà. Tokende na stade tobandaka makolo longwa na stade ti tozwi nzela ya 20 tozwi victoire ti na kote wana papa na koloba kombo te tobetele miziki oyo ya suka papa olobaka na biso boye fimbu ne ya suka ebandi awa oyo bokobeta ye ti epai ya kokende yango wana papa elakisi ete akotaka te eza boye te yango wana kaka papa kasi muziki bobetaki mpo ya nini tobetelaki miziki ndenge otindaka biso fimbu na ye wana fimbu na ye ebandaka banda na stade ti kote tosukelaka na ye donc papa ezalaki ndenge mpo mwa toloba baplace ya te bato bakoyeba papa tukemboso mpe aza otia bacommentaire kuna nazoyoka ye nkamba yelusalemi oyo nyonso bakayaka nga mpe nalingi nakota mozole kota na yo oyo bazoya tokotisaka bana mozole me ntango bakokoma kuna batalaka nyonso toti kuna lelo bakobima mpangosa mai ya miso
kasi nini ozopangusa mai ya miso? Oh, namoni Abraham kuna. Bino boti ba fleur eza ba fleur te Abraham. Kambango papa mfumalonga azakolobelango te. Tokino kozwa bango pe tokozwa te. Esiko tokosala ndenge. Kasi totangi ba discours awa makambo tozosala. Siko tokosala ndenge. Totiki bie tokotika te. Abe papa totiki yomoko sunga biso. Ngonga nde ezali na biso te papa. Zembo si opesa yango. Nzasi yisusumuka, nzasi yitukwa. Nge kwa ndondo ubeti vuezila si wasonga lendo kia kumunza. Oui, papa mfumalongo alelaki mingi. Plateau de Bateki, Kunzulu, Pena Kinshasa. Po misala oye atikaki kosala mate. Awa biso totikalaki tosali makasi. Tosali yango. Amphithéâtre yango wana. Kunzulu yango wana. Plateau Bateke bato musu batalaka yango. Mais lutendeli tolobi tokozongisa nyonso. Kinkewa tokozongisa nyonso. Bisika nyonso tokozongisa. Tozongisa bie tozongisa te. Empioka pe fo yebanda. Yebanda be yebanda te. Kasi bitumba eleki mingi. Awa mpe tozali bozalaka pe en direct na bandeko na biso. Bazali be bazali te. O nyonso ezokoleka na nkamba biso bino bozokanisa tozoyeba te me tozoyeba na biso. Toyokani hein? Sese na bambuta ya lingomba mpe baza na kati. Na biso bajene mpe toza na kati. Alors, wana nyonso eza bakale. Pona nini? Papa Mfumalongo azaka na stati. Kasi tango toye na papa Mfumanza stati ezalaki te. O bakonzi ya lingomba bazalaki me bapesaki ye te. Ngai mpe nazwi stati na pasi. Baza kwa asali makasi. Bandeko mosusu ya kabine basalaki makasi. Stati ebimaki. Yango omoni ke makele eti sikoyo ezali kaka. Misiple olobi nini? Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Na nzoto papa Diangenda obomye la biso likambo te. O ezali mayo yolbaki na biso ya 5 mois. Oloba na biso boyi. Olobi tata zoya. Tangu tata koya mubulu ekozala makasi na kati ya lingomba. Meme awa na nkamba. Makambo mingi oyo ezosalama na nkamba te. Na lerwana ekosalama na nkamba. Lingomba ekoningana. Mukili pe ekoningana. Esika nyonso kimia ekozala te. Kasi tata tango koya pasi wana ekozala pe kati na ye. Me tangu tata kolobaka liloba ne moko kimia kokota na mukili mobimba. Banda awa na nkamba na lingomba pe na bamboka nyonso. Mungongo moko kaka otozelaka ya tata. Tozelaka yango pa ya papa Simon Kimbangu esalamaki te. Epai na ngai esalami te. Mais tata akoya. Ye kaka mutu akoloba liloba. Liloba kaka tango akoloba yango ba makambo nyonso esili. Yango wana papa Simon Kimbangu kiangani makambo nyonso ezepa na yo. Nasilisi boye na komba tata mwana molimo. Ngai naza mwana moke. Ngai pe mayele eza nango te. Ngai pe natanga na ngai te.
Kimbangiso ye. Nzambia pungu kode pwanga lutambi woshisa mutali yembi. Kuwambale ngombi totuka. Baketu mundembi bayakala mugisaluke ndundo mbaka. Mukamba wokamba makande zindinga. Kungombye kazolo kozolila mindere mindembu. Betu ye yembi akuputu kutotuka langala ngogo munjila tomu wani. Betu ye yembi kuputu kutotuka langala ngogo munjila tomu wanya. Kisina ketambo mwanga mikandi. Nzambi wahanga zulu yetoto ebima byoso mundinga. Wotu bumba mukyaku kifanusu. Kumukamba ilu yandiku. Papa bakoko na biso bateyaki biso ata nyonso eza koleka. Parce que bamindele tango bayaki susi na bango mutu mwindu azala kaka muwumbu ya bamindele. Me kasi na ntuka kongo na bunkoko na biso. Bakoko na biso babosa na kite bateyaki biso ete wabana kwelo tuka wabetu bana bamukamba yebubwa ye mukambo kama makaneziga papa elingo lobete na nkamba awe esika tozali esika nde ya makambu nyonso ya mokili mobimba tango osalaka likolo yo papa Simon Kimbangu Kyangani mutu mususu te oyo wana ezali kaka batu ya mokili bazali koloba ya bango ya satana me tango osali likolo osali mokili esika okangelaki vungu lieti donc kungu lieti awa na nkamba makambu nyonso ezalaka awa na nkamba yo nzambe ozalaka awa na nkamba me likambo tolingi toloba papa pardon limbisa biso na 1952 tango kendaki na lowa ozwaki bankole bokendaki kuna na ungoka na maya ungoka kuna tango kendaki kozwa mukanda ya makambu ya mokili nyonso tango yaki oniati sanduku wana olobi sena likolo nyonso mokili mobimba epesameli ngai Simon Kimbangu mwana bakongo otindaki papa bankole otindaki bango mokili mobimba bakomaki ba ange kendaki na bango na bunzoto bango nyonso na tango na bakomaki ba ange mususu ake na Amerika mususu na Europe mususu na Asie mususu na Australie mususu na Angola mususu na Brazzaville mususu awa na nkamba bakendaki kozwa makambu nyonso papa bayaki nango makambu na yo nyonso ozongisaki yango na kisina ketinanka esika yo ovandi papa kuna nyonso bazali kotia makelela pamba ate eloko moko bazana nango lisusu te makambu nyonso ezana maboko na yo nzambe mukeli satana asalaki boy na ntuka kongo tangu yo yaki na bakoko na biso olobi na bango bino nyonso bolongola makambu ya mabe ya butu bopesa ngai na pesa bino bunzambe po ete mokili esila satana asilikaki po ete yo longola makambo ya mulili ale abalukaki tangu wana bakoko na biso papa balandaki yo na minduki na bambeli na banzete na bambua bango nyonso po baboma yo satana kanisaki akolonga sikoyo tangu wana babengaki muzingo ngunga mbianda papa yo lakisaki bango kipana yo tango telisi bango kipana yo satana sukaka te lelo na 1982 papa fumwa longo de ngene kuntima yo wano telami oyebisaki biso bankole biso tangu tokozala na nzoto yo te tata na biso akoya kozonga kasi tangu tata na biso akozonga bitumbe kozala na ye koleka ya 1921 papa soki bituma 1921 okenda kosala boloko 30 ans na prison satana kanisaka kolonga siko bitumba ya ndengo oyo ya tango oyo eleki ndenge nini alobi ekoleka ya 1921 yango wana bino bankole na yebisi bino bomeka kotsakana na tata te attention tata akozala okanisa aza koloba aza koseka akozala très sévère papa na ndenge oza wana oza très sévère ozana mutu moko akokani na yo te oyo nyonso eza koleka nzambe pungu eza kaka pamba akozala très sévère mais tangu bokomona soki bomoni kaka dingombe ningani mokili ningani papa alingi kosala likambo Kimbangu so ye attention Piramosi Simba Meka
Ikele Bongela meso Papa Nzambi apungule mvuka kole pwangu lutambi ngutali yembi le mvuka kuwambele ngombe tuka baketu munde nge kwa le mvuka kaka le mvuka kutukagiri ngo nganzi zevula kaka le mvuka nkumbo se mwana vele eyokani oyo eza kolakisa ete tosimbi yango makasi bongo bie bongo te njabe njata bila elakisi ete likambo ezali biso bakoreki bana koreki toyebi makambo mingi oyo ezali bapapa bazaki koloba na biso eza koyembela mpe banzembo meme kutu aza na susi bie kanda bie nini koreki suki ayembi kaka papa kobima bie kobima
Mais kolemba nde ezokokota. Biso tolobi boye. Na 54, 40 ans ya papa Kisolokele. Na tiela. Tangu bazaki kosala. Bazaki na tangu wana degon. Na midi bazui repos. 14h fo bazonga. Repos oyo azwaki. E akotaki na magasin ezaki kaka ya ba mindele. Ndele amoni oh makak. Papa yoki. Atikali kosala susu eloko te azongene na ndako. Sikoyo 14h ezongi fo bakende msala ye atikali na ndako. Kuna mwaiba kota na ba bureau nyonso ezali te. Po bafongola ezaki epa na ye. Sikoyo bamindele balme ndenge nini ayete batindi mutu. Mutu batindaki kuna papa azwi kaka fongola apese na mutu wana bafongola bango moko. Mutu munda fongola ezofungwama te. Ye mundele pe azwi afongola biro nyonso efungwami te. Ah, bafuye nini esali ye? Oh, parce que kuna magasin akendaki bafingaki yo makako. Ale papa babengi ye bazwi mundele wana bazongisi ye directement na Europe. Tant papa ake biro nyonso efungwami. Wana nani? Oh, ndenge nini ngamo ngaza mukusebo ya ndenge nini? Wana force 40 ans. Musala bandaki makasi. Alakisi na mokili. Aza mutu ya ndenge mususu. Na 56 na lingomba bolingo izalaki. Bazo benga o nini? Voilà. Pona nini na likolo efungwami temple ekiti. Bataillon ya Mandangu, ba Belge ba memi yango oya ko tirenda koyo. Bakokaka? Bazo ko benga o manœuvre de Kimaza. Bakokaka. Sui bakie kuna emonani. Sui bazongi ezongi kuna. Kuna na Kimaza nani mtazai kuna? Mama Nchilulu. Mama Nchilulu nani wana? Tata mwasi Tata mwasi alobi banzambe bazalaka boni. Nga naza ya mwasi na ye nazali nzambe te. Ya kutika bango nga nazongi. Bongo be bongo te. Kasi keba ba musicien tango bazo kende voyage kote wana. Boyebi bi boyebi te. Alobaki nini? Na kombo tata mwana pe tata Mulimo Santo. Tangu tokendeke na Madinga. Makambana papa diangenda alobela biso na Madinga. Alobi ete mama Ntilulu oyo existaka banda kala. Ye accompagné kaka biso misatu pona koya ko témoigner ete banzambe basala kaka misatu. Ne papa diangenda olobela biso ndengwa. Ye accompagné kaka biso pona ko talisa na bukili ete banzambe basaka bango misatu. Yango na papa likambo na ngana yebi. Pote nzambe ya mwasi azalaka te yango na papa. Keba mama azali? Azali. Nzambe ya mwasi azalaka te. Ye ayaki kaka ko accompagner biso misatu pona ko talisa na mokili ete nzambe ya mwasi azalaka te. Pona ko talisa peke banzambe bazalaka bango misatu.
Ndengo yebisaka biso papa tant tokomaka na Madinga. Première fois na ngai nakoma na Madinga na voyage wana papa. Yango na wonga na yebi. Ah bon? Ah, tout cela bon, nzambe si alobi. Yango to lanaka ndenge makambo ezali na maboko na biso. Toyokani hein? Alors, na 58 nini ukwela ki papa mfumo alongo? Accident lukulu papa. Lukulu ngai nazofinga papa kurutu. Ngai nakofinga batata te. Soki boyebi ba histoire te ezali passe. Tovandi na poto, tovandi partout. Likambo toza kozela. Likambo nini toza kozela. Soki ke pa ba mindele. Okoloba histoire ya nkolo Yesu. Bango bakoloba wana eza ya biso toyebi yango. Bote ya biso makambo ya Simon Kimbangu. Est-ce que toza nango na mutu? Ezali bote yaka. Omoni sika toza koluka nde yangwana baza koya. So tozomona baza koya na nkamba recherche. Yango na salaki toke avant mise sila. Totonga ba place nyonso papa Kimbangu asalaki miracle. Kandi abola place wana totongi yango. Zumbuli akela totongi wana. Mwanja kenga totongi wana. Lukengo totongi. Nzundu yango tozobunda nango. Ngungwa Kimbanda. Esika zongi kibana boke nokotanga. Mokili oyo bino moko bakotambusa. Bana baboya ki kozonga. Makamoto moneza ki minene tokokende te. Ya lubite bobima. Tango babimi atali likolo bamona ki nini? O kafe. Elakisi nini? Baza koya batu nyonso. Bayebi ki olati tenia. Ya koreki. Zaki mbangise. Tika tutu nae. Bayabe bayate. Toyebi be toyebi te. Tokoloba be tokoloba te. Koreki. Batata mingi bakome na suki ya pembe. Do bakamo peza mingi na mutu. Eza ya pamba te. Tokoli. Voilà. Oya papa mfumo alongo. Yangwana. Akokisaki 40 ans. Sikoyo mama mwila monike. Mikolo na ye koki. Nde abengaki. Na 59. Na avril. Papa bayaki awa. Le 12 septembre. Pesaki ba carte. Na balongi. Mama mwila. Pesi papa mfumo alongo. Voilà Lolène. Et là, c'est nini? Remise et reprise. Voilà. Boba tu balobaka, pona nini papa, maman mwila kenaki na le 27 avril. Ye moko lobi, na lingite, ye alingi aya, ayo kutanga bomoi. Tango asisi na papa mfumo alongo, na 27 pe bakir. Ok. Et là, c'est que makambo nyonso to programme tuzo kolandela tuzo salila ya ba papa na éviter tata Kuvubaka aza pasteur non papa pasteur te azali pasteur soi-disant pasteur et pas na bango kuna pasteur mais biso tango kinga na loba azali pasteur. Ate ya kapé la Bible. Alors, kombo na ye mususu nani? Vila. Elakisi nini?
eza na deux sens, non? Mvila za kanda. Boyibira? Mvila za kanda elakisi nini? Te. Na français bobengo so clan. Ba clan wana kolakiseke te oyo na oyo baza famille. Oyo na oyo baza famille te. Mvila za kanda. Kombo ya bien ya mabe te. Wana eza bokoko. Pour comprendre, hein? Ba papa, tata Kimbangu, Senga. Mama Mwilu, nani? Zinga. C'est ça? Bon, ba papa, faut bazala banani. Bazinga. Et bon, biso. Batekro bazinga. Bon, le filo le mono nani? Ah, Ngoyo. Voilà. Biso, tuza komona papa Kimbangu banankazi na ye. Bacholi papa Kimbangu balobi makamu mingi. Epa ya ba papa bazo senga bafungola. Fungola ya Kilongo. C'est ça, non? Donc, guerre yezaki na papa Kimbangu. Et na ba papa e komi susu na biso. Yango zomona ke poto ezo salama. Bandeko tuza ndenge moko. Balobaka nini? PV mosi? Ah. E komi na biso discussion. Mais Nzambe ndenge ya bongisela makambo na ye ndenge ezokotambola. Soki totali na Bible oyo ezali ke Moïse ndenge abotamaka bakendaki kobomba ye. Tina ezalaki ete kuna na Egypte bamoni ke bapaya bazokobota na mingi situ bana mibali. Oboti mwana mobali babomi yango Moïse bakenda kobomba ye na mai. Mwana mokonzi amoni ye ye moko abokolaki. Sikoyo tango na ye ekokaki fo abimisa bana Israel. Ba pasteur nga aza pasteur te pote ya ngai. Likambo yekoyaki akimi kote akendelaki. Akokuta ba mama ba jeune moko waza kotoka mai. Mukolo wana ba umelaki te. Tata na bango atu oh ndenge ni bo umelite tata moko aye kuna boye na boye. Na kanisa bo comprendre. Ti balaksi place ngomba ezali milinga za kobima. Tomoto za kobima. Balaksi kendeka kuna biso tokendaka kuna te me yo kende nano. Oyeba makambo nini eza kuna. Tango akei pe mongongo ebimi fukama longola sapato place oyo ozali eza ya nini petwa. Elakisi nini famille wana akende kuta kuna ya nani bakomelaki kuna ndenge nini ngaza pasteur te bino kaka bopesa bango micro bate yanganga pe nazoyeba bien te. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Kobiangama na Mose wana toza na Exode chapitre 3. Mose ajalaki kobatela etonga na bokilo na ye Yetelo nganga na Midiani mpe akambaki etonga na ye kati na lisobe epai na kolimwa na ntango. Akomaki na Olebe ngomba na Nzambe. Mwanje na Yahwe abibelaki ye kati na pelelo na moto katikati na njete moke. Ye atalaki mpe tala njete moke ejalaki kopela na moto nde ejikaki te. Mose mpe alobaki ete na kojonga kotala likambo monene oyo
ntina nini nzete yango ezali kozika te. Emonaki Yawe ete apengwaki mpo na kotala, Nzambe abiangaki ye kati na mwa nzete ete Mose, Mose, mpe ye alobaki ete ngai awa. Bongo ye alobaki ete obelema te, longola bamapapa na yo na matambo na yo, mpo ete esika ezali yo kotelema ezali mabele na bule. Ye alobaki mpe ete ngai nazali Nzambe na tata na yo, Nzambe na Balama mpe Nzambe na Isaka mpe Nzambe na Yakobo. Bongo Mose abombaki elongi na ye mpo te abangaki kotala Nzambe. Na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santo. Papa mokonzi ya bule aza koloba na biso ete soki olingi oloba likambo ya sika, loba nano likambo ya kala. Papa Simon Kimbangu azali kokende na boloko. Bambuta batunaki ye mbuta mutu azali kokende otikili biso nini? Ya lobi ete naza eloko mosusu ya kotikela bino te, natikili bino Biblia. Makambo nyonso bokoluka kuna, bokoluka ekozana bino kokoso, botala na Biblia. Papa Fumwambanza akomaki mukanda mobimba. Titre ya mukande lobi ete toso sola makomi ya mukanda ya Nzambe, tufimpulule sonu kya nkanda Nzambe. Papa Fumwalongo dengenda kuntima, ayebisaki biso boye, natangi Bible mobimba, makambo na moni kuna makambo misatu, bolingo mibeko pe misala. Na likambo yo papa apesi biso nzela po ete toloba, na chapitre etangami, ba chapitre etangami, kuna eza koloba nini? Ba Israelite bazalaki mabota 12. Kati na mabota 12, Yakobo apambolaki libota na libota na dona bango, ndenge papa alobaka ete mulimo ezali moko me mutu na musala na ye. Mena tango bazali kotambola David akufi, bukunzeke ye mwana na ye Salomo. Salomo ndenge totanga kapeto yokaka, basi nyonso bazalaki na ye bazalaki 1700 ya kobala, 300 ya makangu. Metango Salomo akufaka, bana ya mama 1000 wana bango te bafandaki na kiti ya bokonzi. Mwana kaka moko ya bilaka. Soki otali na mukanda liboso ya bakonzi 1 Roi chapitre 11 verset 43. Ye mutu akitanaki na kiti ya tata na ye. Alors tango batamboli bakabwanaki bukonzi ko kabwana. Mususu bakena nord, mususu bakena sud. Me lokola oyo bakendeki na nord bazalaki ebele, bake kobebisa bunkoko. Tango balenge bazunga, di tribu ekendeki na nord bazunga po ete bapesa maboko na mabota mibale, oyo batikalaki na bunkoko nde baboyaki. Pona nini deja babebisaki bunkoko mwa bayamba bango ezalaki te. Alors likambo oyo papa pesi biso na ndenge toyoki lecture na Exode chapitre 3 verset 1 tina 12 kuna. Mena bokonzi ndenge tolobi ete ekabwanaki pouvoir ekendeki na Isaac. Isaac abotaki Jacob. Jacob abotaki bana 12. Alors tata Nzambe apesaki Abraham examen atumbela yembeka. Histoire wana toyebi yango. Mais Abraham azalaki camarade ya Nzambe, asalaki le contraire. Nzambe sepelaki te alobi ete mabota na yo bakozala bawumbu na mokili mosusu pendant 400 ans. Alors likambo Nzambe lukaka nzela ti bandeko ya Joseph baye koteka Joseph bake koteka ye na Egypte kuna. Likambo ya Nzambe lukaka nzela tango Joseph akomaki kuna bawumelaki tango molai. Joseph alobaki ete ya solo tata Nzambe akobimisa bino mokili oyo, me mikwana ngai botika yango awa te. Ti mokonzi apesaki mobeko ya Egypte, mwana mobali ya Baisraeli babuma ye soki abotami na maternité, me mwana mwasi apa de problème. Ekumaki turu ya Moïse, mwana ezalaki kitoko mingi, babote bamonaki ete vraiment mwana akufela na présence na biso te, nde bake kotia ye na mwana ya mokonzi akendeki kosukula na mai, nde monaki eloko mwana wana azwaki ye alobi ete nakobokola ye.
ti grande sœur ya Moïse Miriam azalaki vraiment kosinzela kuna tango monete mwana mukunzi atinde bakende kozwa mwana wana ya kumi pene ti mame soki oza koluka mutu amelisa mwana na yo nayebi mama moko babumelaki mwana kaka na mikolo kaka oyo bokende kozwa yo nzokande mama ya Moïse ti Moïse akoli kuna toyebi ete 40 ans na kati ya ndako ya Farao. Moïse aye koyeba ete nzokande nazalaka nanga mutu yawa te. Alo partir ya wana tango aza kotambola kotala misala ake kokuta bandeko bazali koswana nde apekisi bango botika kosala ndenge wana binu na binu likambo nini. Ale moko azwaki kanda lobete olingi obuma biso ndenge obumaki lobi mutu Egypte. Donc Moïse amonaki ete secret eyebani soki na makambo ekote na mato ya mokonzi na kobumama nde Moïse akimaka asalaki 40 ans na Egypte akimi kuna na Midian. Tango azali kokende kuna akumaki esika moko tata moko Jetro azalaki na basali na ye na bampate bana na ye basi pe bazalaki kosala mosala oyo wana. Mais na chaque fois na bana mibali na bana basi makasi bana basi ezalaka penza mingi te. Nde Moïse tango akumaki kona ta komona tango bana basi bazako bunda akiti nde asungi bango. Tango asungi bango bakei na mbuka tata na bango Jetro amoni bango alobi me boyaka ero oyo te ndenge ni boza koyana ero oyo balobi te tata moko asungi biso kuna na mai bokende kozwa ye. Nde bake kozwa ye akumi liboso ya Jetro alobi yo nani ngana wuti na ngai na Egypte nazali kotambola kaka esika na kozula mwa pema na nga. Alobi ete vraiment na kotika yo te na kopesa yo mosala omoni ndenge nini tivwe na ndimi. Nde apeseke mosala azalaki kobatela bampate ya Jetro. Alors tango azuye na mosala alobi ete il faut obala mwana na nga. Mwana na yo wana mama Sipola abalaki ye bafandi ti na Egypte 40 ans na Midiani tango 40 ans ezali kokokana Moïse azalaki na likambo ya kokanisa po ete azwa solution to réponse. Nde baza kosolola na bokilo na ye Jetro. Bokilo biso tozali libota yelaka tata Nzambe apesaki promesse na koko na biso Abraham ete bowumbu tozali kobunda na Egypte ezali déterminé 400 ans. Mena 100 ans elekaki kala soki reyelema tozali libota bilaka nini ezali kokanga biso nzela po ete tobima na bowumbu oyo. Nde Jetro amonaki ete mutuna oyo eleki ngai kilo. Nde abimisaki libanda alobi ete ngai na kokorepondre na mutuna wana te Nzambe kaka ndi akopesa réponse. Omoni ngumba oyo wana kuna ngumba wana Nzambe amonanaka kuna bakoko na yo nde bazalaki kokende kuna esika ngumba wana ezali. Alors nde mema mutuna wana epa ya Nzambe na bino yende akopesa eyano. Nde tongo etanaki Moïse azwaki makanisi komema bibwele na direction ya ngumba wana. Mena tango zali kopusana aza kopusana nzete za kopela moto. Aza kopusana nzete za kopela moto. Ye moko na mutima na ye dute koti ndenge toyoke na lecture. Me nzete nini wane bandaki kaleza kuzika te. Tango aza kopusana kumi pene ayoka mungungu na kati ya moto. Moïse lungula basapato po ete sika otelemi ezali sika ya bule. Kobanda tango wana Moïse atubilaki po Moïse azalaki na masumu mibale ya minene. Ya liboso abumaki mutu na Egypte. Ya mibale azwaki bambalage na ba héritage Egypte. Soki otangi na Actes des Apôtres chapitre 7 verset 22 okomona kunete Moïse abokolamaki na mayele nyonso ya Egypto. Donc nde tango Nzambe alobi te bon tango ekoki na yoki kolela ya bato na ngai na kati na Egypte nde na ye po ete napona yo okende kubimisa bango kuna. Donc solution ya bowumbu ya bana Israel ewutaki na ngumba ya Sinai. Ndenge moko solution biso bakembangiste to mutu mwindu ezali na ngumba oyo Yerusalemu nde awa nde tokozula solution. Awa nde mungungu ekobima oyo ekopesa kimia na mokili mobimba. Me tolingi tomeka ko expliquer Jetro wana azalaki nani. Soki totali na Genèse ndenge papa pasteur atangaki
Genèse chapitre 21. Donc kuna nde kobotama ya Isaac. Maintenant avant Isaac abotama, mama Sara monaki ete baza kobota noki te, nde atindaki mobali na ye Abraham ete zwa muumbu na biso servante eza kati na ndako na biso bobota na ye bana wana bakotanga mepa na nga. Babotaki na mama angai mwana wana Isamael. Maintenant sima nde tata Nzambe alobaki ete Abraham ye te akozala mosangula libula, me mwana oyo akobota na mwasi na yo Sara ye nde akozala héritier. Alors maintenant mama Sara abotaka Isaac, Isamael abotamaki liboso. Maintenant mama Sara akufi. Tango mama Sara akufi, donc Abraham abalaki lisusu. Yango boyokaki Genèse chapitre 25 verset 1 à 11. Abotaka bana 6. Tata pasteur atangaka bana wana soki toko zongela ya liboso Similani, ya mibale Yokosani, ya misato Medani, ya mine Midiami, ya mitano Yisibaki, ya sambu Sua. Mena Jetron esika ya kendeki kuna, esika Moïse akendeki azalaki koko ya Abraham ye Jetro wana. Totange mwana moko wakumbo na ye Midiani. Donc Midiani wana na makila na ye yende mutabotaka Jetro. Donc soki totali na Moïse na Jetro presque bazalaki bandeko, famille parenté. Alors maintenant libota oyo wana ba Midiani to Jetro bazalaki na bango esika moko na ngumba ya Sinai. Mais ata mokolo moko bakendaki kuna te. Pona nini? Pouvoir wana ezalaki ya bango te. Mais siko tango batune mutune pa ya Moïse, nde Moïse l'accepta le seka Nzambe monanaka bakoko na yo nde bazalaki osolanda ta Nzambe kuna, nde na tongo azoki makanisa pona kokende kuna. Bo pourquoi Jetro bazalaki kokende kuna te? Pouvoir wana epesa miliki bango te. Pouvoir epesa miliki Moïse ndenga kende kozwa eyano pe solution ya ba Israélite kimia pe ekotaki babimi na Egypte. Donc nde place wana za kukanisa makambo ezali ndengo wana. Mulimo ezali moko mutu na musala na ye. Et puis na Kikongo bambuta balobakete kimfu mutumbwa kinganga semwa. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santu. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu. Batata na ba mama kobanda biso batotozali awa na baninga oyo bazolanda biso bipai na bipai. Likambo tovandeli ezali likambo ya tata Nzambe, ezali likambo ya lingomba. Toyoki ndenge papa alobi azali kofingama, bazali kochola ye, bazali koloba makambo ya ndenge na ndenge kino aye kotanga kombo ya papa kuvubaka. Likambo oyo papa azali ko regrete alobi balobi ngai papa Simon Kimbangu Kiangani na fingi papa Kulutu. Ngai nazali mwana, papa Kulutu azali tata moboti na ngai na koki kofinga yete. Mais histoire oyo ngai papa Simon Kimbangu Kiangani nazali koloba ezali bango moko ba papa nde bazalaki koloba. Lelo ngai nazali koloba na batu nyonso po histoire moye to changer yango ezate. Toyoki esika batangi na mukanda ya tata Nzambe. Abraham alingamaki mingi na tata Nzambe. Ti ayaki kokufa bakabwana kina tata Nzambe te. Mais histoire na ye bakoki ko falsifier yango te. Azalaki camarade ya tata Nzambe, mais histoire babongoli yango te. Balobi abotaki na basi misato. Bana nyonso yo Abraham abotaki bazali 8 au total. Mama ya liboso, mama oyo ye abalaki, ezali mama Sara. Yende mama abotaki mwana ya bilaka, mwana ya zalaki na programme na promesse ya tata Nzambe kombo na ye Isaac. Mais avant Isaac abotama, Abraham abotaki na mama ya muumbu, mama Agar. Ismaël azali kulutu par rapport na Isaac. Yende akokaki kozwa pouvoir. Mais Nzambe alobi Ismaël te. Azali mwana ya elaka te.
baboti ye na ndenge volonté na ngai nzambe ezali te, nzambe mutu azoloba. Nde pouvoir eyaki na Isaac. Tangu mama ya Isaac akufi, Abraham azalaki nano makasi aye kobala mama Ketura. Totangi bana bakombo na bango, bana 6. Bamususu na kanisi eza mbala liboso tozo yoka bakombo ke Abraham abotaki bana ebele. Mingi bayebaka yango te puisque bana wana na bokonzi ya tata nzambe bazalaki na pouvoir wana te. Batangamaki te ete bakoki kozala baheritier na pouvoir spirituel na makambo ya bomengo kimvwama oyo batatata na bango atikaki bakoki kokabola bazwi me na likambo ya molimo nde balobi bango te. Toloba au total 7 bazalaki na programme wana te. Sel mwana moko oyo azalaki na programme ezalaki Isaac. Wana toloba ke makambo oyo bakomi na Bible bafingi Isaac. Toloba ke nzambe azali kofinga Isaac. Si ezali vérité ezali histoire, batata na ba mama to sala confusion te ezali malamu te. Midiam oyo toyoki esika Jethro aye kobotama. Azali parmi bana 6 oyo mama Ketura abotaki, enfant illégitime. Yango alobi ete yo Moïse bakoko na yo bazalaki kokende tala esika wana ngomba wana nzambe azali kuna biso tokomaka kuna te. Pona nini Miriam Jethro azalaki kokoma kuna te? Puisque azali na descendance ya mwana oyo abotamaki na illégitimité kombo na ye Miriam. Nde yango Jethro alobi biso kuna tokomaka te, me yo bakoko na yo bazalaki kokoma kuna kende mutuna wana kendo tuna tata nzambe. Batata na ba mama papa alobi tango tozali na bomoi tobongisa makambo na biso nano tokufi te. Toyebi ke mutu akotikala libela azali te. Alobi lisusu toluka bokonzi ya likolo oyo ya pamba pamba oyo nzambe ye moko akobongisa. Aloba ndenge nini? Likambo ye umeli 22 ans. Papa alobi te namoni ke tokei mosika tosuki wana bozonga. Eloko tozalaki koluka batu nyonso mokili mobimba kolela koloba tozonga bofongola nzela tozonga. Papa alobi bon na lobi bozonga pona koloba likambo oyo papa alobi ya papa Mvila ndeko na biso azolanda esika tozali. Balobaka na bokoko esika nyama ebatami na zamba moi na likolo amonaka yango. Me esika likambo ebombani sage akoluka ti abimisa yango. Avant papa Mvila ya koloba makambo oyo ya koloba ke bafingi mutu ya liboso abimisi yango ezali papa Mvila. Ke papa Simon Kimbangu Kianga ni mokonzi ya bule afingi papa Kulutu. Nde suite ya batu baye ko apuye kolanda. Me avant ya koloba likambo wana ezana audio mususu papa Mvila sala ki alobi ngai ata balobi ke tozonga na kozonga te puisque balobi ke bazali ba croyant ngai nazali chrétien na koki kozonga te bakende kokomisa ngai croyant. Batu bazolanda ngulu bota l'intention na ye makanisi na ye ezali nini? Aza kwambale batu mususu baya kwa apuye. Nazali kotuna na baye bazolanda biso na musika na baye tozali awa. Pona nini na baodio bana ya papa Fumalongo bazwi mikrote koloba ke tokozonga te? Pona nini balobite? Yami bale pona nini bana ya mama Pauline baza koloba te balobi oyo yaya alobi yango biso tokolanda? Na bana ya mama ya papa Fumalongo na bana ya mama Pauline baza na problème te. Na bandeko mususu oyo tozali koloba wana papa alobi bazonga lingomba mobimba bazonga mena pouvoir ndenge ba papa batikaki mabumu misatu atangi oyo ya liboso papa solo ndenge asalaki faute ndenge monanaki alobi lukula azalite tokotala na libumu ya mama Pauline oyo nzambe akolakisa yende mutu akoremplacer na esika ya papa solo kofinga nde yango wana. Pona nini tozali koluka makambo nzela efungwami bozonga boya tovanda ndenge programme ya lingomba ezali ba condition papa alobi mibeko tokoki kobuma te
tokoki kobebisa mibeko te ndenge moninga alobi. 10 tribu tango batombokaki moto amemaki bango ezalaki Jeroboam. Jeroboam azalaki na makila ya 10 tribu te, azalaki mwana ya Nebat. Nebat azalaki mosali na ndako ya Salomo. Jeroboam babokolaki ye na ndako ya Salomo. Aye ko trouble bana ya 10 tribu tango acholaki Salomo akimaki Jeroboam akendaki na Egypte. Tango ayoki ke Salomo akufi, bokonzi gotikala na enfant légitime ya Salomo kombo na ye Roboam. Nde Jeroboam aye mbangu kwentoxike 10 tribu. Balobi biso tokolinga te toyebisa Roboam soki alingi azala mokonzi na biso alongola mibeko batata na ye batiaki banyokolaki batu. Alongola doctrine, alongola makambo ya tata na ye. Nde esika Roboam aye koloba loketo ya tata na ngai eko musapi na ngai oyo eleki yango. Soki papa azalaki kopesa mibeko ngana kosere lisusu mibeko koleka. Nde esika papa azali koloba ke oyo bapapa batikaki mwaye tolongola ezali te tobatela bokoko. Lobi lobi biso nyonso tokozala te melingombe ekotikala. Makambo ya koloba ke papa afingi, papa mfuma, papa kulutu ye moko. Histoire toyokaka batu ya zunga balobaka yango babombaka te. Papa kulutu ye moko abengaki bango na ngombe kinsuka. Avandisi bango, apesi bango histoire ya bana nyonso ndenge bango bazali. Nani ayebi yango te. Pe papa kulutu akomaki mukanda ezali. Batu nyonso to ebele tozana yango. Atangi bana oyo bakoki kozala na linye ya bokonzi ya tata Nzambe. Na bana oyo bakoki kotikala na makambo etali famille. Kofinga nde yango wana. Soki histoire elobami ndenge wana ekomi nde mabe. Papa afongoli motema alobi bozonga. Oya ye kobimisa maloba ya koloba ke no afingi akotisi batu na zamba. Oyo bazali kolanda bazana posa bosala volonté ya papa. Parenthèse batata na ba mama Nzambe babundisaka yete. Nani kimbangiste abosani ete makambo oyo tozali koloba histoire balobi molimo mosantu tango akoya akotikala na bino libela. Na nzoto oyo akoki kozala des années tende azo changer enveloppe. Tango tozali kofinga tozo ndima penza ke papa Simon Kimbangu ya 1921 azali na kati ya lingomba na biso lelo. Soki azali nani? Pe azali wapi? Puisque histoire elobi ke akotikala na biso libela. Tango tozali kofinga tozali kochola. Olie batu ya libanda ndenge ezalaki liboso bitumbe ezalaki na bamindele. Bamindele baye ko comprendre na ba réseaux sociaux bozo yoka ndenge bazo témoigner ke Nzambe azali mutu mwindo azali na nkamba. Bamindele bandimi. L'État andimi. Mangomba mususu bandimi. Me biso moko bakolo likambo to banda kofinga chef spirituel. Na kati ya ndako na biso moko mangomba ya mike bavandi kimia. Me kota na réseaux sociaux kaka bakimbangi se bazo finga mokonzi na bango. Ezo sala bino esengo bino batu bozo finga. Ezo pesa bino esengo Valeri ya lingomba nde yango wana. Pona nini tokoki koyoka te batu ebele bazo pesa bino ba conseil bozo linga koyoka te. Soki likambo yango ezali ya mabe bapekisi yo tika. Papa azali kozela boya. Makambo ya koloba afingi croyant nani esali nini. Likambo papa alobi ya konyonga na ye bandi na papa te ba papa bango nyonso misato. Bazalaki mutu nyonso alingi koloba alobi bazongisaka te. Biso lelo soki tolobi papa mutu alobi bozwa maloba nde tolobi. Mosali amilobelaka te prophète alobaka oyo Nzambe atindi ye. Totika makambo tozali kosala to bebisi lingomba to sambwisi lingomba na biloba loba. Chef spirituel soki tozo tosa yete. Tangu yo kozonga okobanda kosambela nani biso toyebi ke na lingomba na biso etambwisamaka na ye moko Nzambe. Tangu yo zofinga ye tango okoya ozana makanisi ya koya yango zofinga lisusu. Soki oboyi na yo ke okoya te. Me tika batu mususu baya na bango. Tika batu mususu baya na bango tika kobenda batu. Koloba biloba loba po epesa batu trouble na mutu. Oyo bazali ya kobonga mapona koya baya to sangana to landa nzela ya tata Nzambe. Makambo mususu ya kodiskite eza nini? Koluka ba prétexte bakomi ba croyant ngana koya te. Bakomi boye bafingi papa kulutu.
botika bilobaloba wana ezali malamu te. Mokonzi ya lingomba soki alobi likambo ya eglise kimbangisi tozalaka eglise ya soumission toloba yingeta papa. Pona kosilisa papa alobi tozali nano na bomoi tokufi nano te tobongisa makambo potango kokufa okota na nkembo, c'est-à-dire quoi, reconnaître mabe osali sengela yango bolimbisi makambo na yo esila. Me soki te moninga oyo azalaki kosenga kofinga na tango akala akutanaki na premier poste, nzela mosusu ezali te. Tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo santu. O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Tolandi ba mbuta ndenge basi kopesa biso litei. Nakolobela boye. Babi, tout fils du roi est un prince. Mais tout prince n'est pas héritier. Mwana nyonso ya mokonzi azali prince. Mais ba prince nyonso bazaka ba héritier te. Héritier azala kaka moko. Héritier eza lokola ekoti elata makaka na mutu moko. Batu mibale balata ekoti moko te. Mokolo soki aza ya kuvanda akomona musika. Mais mwana muke soki ata telemi akomona esika mokolo akomona kate. Ba papa po batika biso batikela biso makamisatu. Bolingo mibeko pe misala. Papa diange na lobi eza na ntina totiaki bolingo liboso. Bolingo ko yango emonani lelo na mokonzi na bule mokonzi lingomba a été batu nyonso bazonga sans exception, sans condition. Bolingo soke tiamaki liboso ezali pote zipa ebele na masumu. Acte nyonso mosala nyonso eloko no tolingi to sala esenge to lekisa bolingo liboso. Est-ce que bato yo bazali koloba pe bazako pesa ba prétexte? Est-ce que bazana bolingo ko zonga? Mobeko balobi ya liboso kozala na nzambe mususu liboso la nzambe te. Mobeko liboso ya nzambe. Poto yebeki mobeko za na deux parties. Partie ya biso batuna partie ya nzambe. Partie ya nzambe balobi ya liboso kozala na nzambe mususu te. Partie ya mibale ya biso bato balobi to sa tata na mama. Poto ubele na mokili. Nzambe tata oyo azoko pesa biso liloba na nzambe. Mérite nini azanango? Esengeli azala akumisama lolenge Bible eza kosenga. Oyo aza koteya liloba na nzambe esengeli akumisama. Mais yango te totali komona. Musala eko kosala bana désordre te. Musala esala bana ordre. Esika batongaka bapekisaka na même na garage boko ko bunda te boko swana te parce que ma bende ezali kuna. Musala. Nalandi papa pasteur Matondo alobi awa makambo ya bandeko ba chef lieu ya ba église na biso ba direction na bango. L'Arabie Saoudite richesse na bango sa pétrole kakate. Mais richesse ya Arabie Saoudite ezali église musulmane. Donc yango ba papa balobi te soki totongi yelu célébrité mpasi na biso ko silate. Parce que l'élo en Arabie Saoudite, ce n'est pas le pétrole. C'est un pétrole qui est commis sur le bateau. Ils allaient à l'église musulmane. Bisompe, ceux qui ont sala nege batata baza ko senga biso, totika ba biloba loba distraction. Donc toko keni libosote. Yango na lokola papa uti koloba. Portes ali grandement ouvertes na oyonions amibongisi. Ete aya ko azonga na lingomba ndenge mokonzi azali koloba. Le salut est individuel. Oya linko zonga tomi kitisa. Parce que orgueil et matsaka mutu yango ememaka tembe. Ntembe no sezali ya orgueil mutu no sazali alinga za la mutu monen. Kasi nkola lobi oya linko kota la lola esengela za lokola mwana muke. Mwana muke za ba prétexte tete ngazo senga ti to azo senga ta obeti akolela ka po ebite ti na ngai ko ute pa na ye. Yango na batata baba biso bato sala bandeko tozali kolanda maye papa sali koloba biso mpe to relayer liloba na mokonzi na bakwenyos mpo ete mposa na ye ekokisama biso no toko kosepela susi oyo elonga kati na biso na komba tata mwana pele muso.
Na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Merci mingi nzambe na biso. Pona kubakisa mwa moke na ba oba tata pasteur ba pesi biso. Papa tango tindaki Noé asala nzaza. Masu obelelaki tango mulai. Boya botonga nzaza. Na kokotisa bino. Ekomile biso pe na ekeko yo papa. Boya botonga yelu selemi nzaza yango oyo. Moke kaka bazali kolanda na tango oyo. Ebele abatu bakomi na bango ba rebelle. Masengene ekuti. Oya libanda koloba te. Kino biso moko na kata ndako ekomili biso ndenge moko. Me na tango wana pe oteyaki mingi olobaki mingi. Pona nini olingi kokotisa bango niso bakota na nzaza. No abundani. Suka nango libota ne kaka mutu etosaki. Nzambe asalaki nini? Noé kamata mama kotisa. Katsa bana misatu kotisa. Katsa babokilo kotisa. 8 bakoti. Okangi nzaza. Okena yo. Na bokilo wa Noé kutayaki na sima. Fongola albite. Nzambe asi azwaki fongola asi akendeki na ye. Oyo nyonso bakendeki na libanda. Natina kosala la rébellion. Balingi susu okoma na niveau wana okanga libela fongola kwe okena fongola yo nzaze ko fongola susu te bawe kama susu nzambe aza mutu mabe alingi biso te azoto biso boye alors que ozali ko belela mbula na mbula pona kozonga na makambo papa ya solo Abraham ezalaki volonté na yete na mbala tango abotaki liboso mwasi nde mutu atindaki tala ndenge to nuni sino to kozanga héritier Musali na biso ye obota na ye. Ye pa Abraham akanisi malamu te asalelaki yango. Ezalaki na volonté na yete. Ndenge ozali kopesa histoire à papa Kolutu. Ezalaki ba volonté na yete. Et pas yakende kuna na ba Belge. Makambo nyonso ba kotelaki manenga. Pona nini kaka abosa na likambo papa ya tata na ye. Papa Kolutu asepelesaki bango. Mais ezalaki na volonté nzambe te. Kino tangu mama ya misatu ayaki. Mama Pauline Salulu. Ndeli kamona nzambe ifo ezala kuna na kati. Ndenge ka pesa la na koko Abraham. Ye lokola mwana ya Agar wana Ismaël. Azalaki mwana elembo te. Akomeki kutu ko bundisa sikoyo ndeko na ye. Isaac. Akomi ko chola ye. Mama sepela kite. Aibisi mobali na ye. Mes servante oyo tala mwana makameko sala. Benga na ye. Nzambe ya lubi lokola mama sengi tikaka akene pe musika me libota wana pe na kobosa na yango te na kopesa bango pe likabo bakoma pe libota monene Agare kendeki akendo sundula mwana na se nzete po nini mai ezalaki te me nzambe apesaki ye mai tango mai ebimi nzambe abimilike kobanga te libota na yo pe na kokanisa yango na komisa yango ya monene me ye moko Abraham olia tikala ndenge wana akende kobala mama Ketura abodi subana 6 kuna bakomi 8 melikamuni lekaki papa lokole esi elobama oyo nzambe apona ye mutu akozalika bo mulimu kino Abraham apambola kaka Isaac aiko kufa nzambe pe abimi apamboli Isaac yangwana eza na kati ya histoire na biso lelo na libota ya papa Kolutu likambo ya secret ezali wana te ofingeli mutu esika nini yona bandeko nyonso bazali ko bimisa makamande ngwana ezali mawa papa fungoli maboko azali kufungula maboko bolunga te akoma na tangu ya nzaza no akotia fungola libela akotala swelunga mutu te momo ke tozaki na ngwana papa na komba tata mwana tata mulimo santu na kombo tata mwana pe molimo santu nzambe na ngai liboso limbisa ngai pona zali na kobanga makasi balobaka témoin akotaka boloko makambo oyo atayo na yebisa yo yango nanu te pona zaki na kobanga ko yebisa makambo oyo kozokisa motema na yo. Le 15 août 2001 nazalaka nano keser na bureau ville sainte vers 20h na yaka pona pesa rapport a musala na kotelaka na nzela ya C na komi na Carrefour esika escalier mataka pe matalikolo koto na kutani na papa solo na kina mopanzi po akita aleka
ayebisi ngai Mama Kisita, vous ne retrouverez plus cette carrière en Kamba, puisque je ne peux jamais accepter de travailler avec ces bourriques. Et ça la ngai pasi makasi papa. Yango na yaka koyebiso likamba ngote po na yebeke kozokisa yo. Mais na bomba kango na motema. Le 16 août na Tongo na ye na Mbanza na kuti papa fuma Mbanza asi yake na nzela Kishasa. Na sima ngonga balobi ete fuma Mbanza apemi. Elekaki mibu na bosa ne date papa. Kaka ngai na koyela kabero benganga na katandako na peti sala to sola biso mebale. Olobi na Mama Kisita yembela ngai nzembo yo. Lufwa lankandi. Nabi papa kasi nzembo ngezili nzembo musuni. Ya bata mokili na koyemba ngondenge ni pe sikani na kobanla ndenge nini. Pole ngoma ba kotenere ngari guerre. Alobi na nga luka stratégie po nzembo na eyemba nza na ngoposa. Lokola na nkadaka ba junior basala kama ba théâtre to proposa to bongisa théâtre yali ya Adana Eve tango mwana kokufa nde Eva yemba nzembo wana. Nzembo ne yemba maka. O insista kolobi loba penza mononkondo lompangi. E mononkondo lompangi kaniva mpambwa nzile. Nkondo lompangi kaniva mpambwa nzile. Embadi mama ya mono ya mono ya mono lufwa lwankandi. Liwa yandika olobi na tale kufa liwa yandika pona kozanga compréhension. Yango ewuti koloba awa papa. O bazali temwa tangu théâtre ya salamaka bayebi. Pisolo na yo ebimaka. Batu bayiko tunanga pona nini yo salisi théâtre bayembi nzembo papa mokonza bula azali kolela. Ngape na sosola kate papa. Na salaka mosalotinda kangai. Lelo yango makambe komi minene komi na pasi. Odelo konne kofingama. Olebe ozali ndika na kati ya mabanga mibale po ndika kufa kaliwa ya pasi. Na likolo libanga, na se libanga, ndika na katikati. Soki mutu yanko akotuta ndika wana akorekipere pe eloko te abwaki. Soki mutu zana posa ndika akopaswa na ekenge po arekipere ndika. Papa yo ozali ndika. Iyo mutu yebi mabanga banani. Na ye kosala témoignage nzambe na nga pona longola niongo po esala kangai pasi. Esala ngai pasi. Lokola opportunité monani. Kosembola ete yo te mutu bengana ka bandeko na yo. Kasi bango bakendaka na bango moko. Melelo oyo kofingama kocholama likolo na yo nzambe na longoli likambo na ponga pe na kwa kolonga na pasi batu bayeba ete yo ozali pe na posa na bango baya. Kasi mfuma Mbanza lobi ete na kati ya mboka oyo mwana botamaka awa kombo na ye ntonimike batu ya bososoli bazali moke. Sosolisa le de kote, sosolisa bango biso pe kote soki kale ezali po ebukana ndengo lobi ete baya ote ya biso banso mobeko tolongwa na etape o tokota na etape mosusu. Na kanisi yango na zuli courage na ya pona longwa na ngambo na kombo tata mwana pe molimo santo. Amen. Pachendo oye. Koreki oye. Ah. Ata ufinginga ese kolenga na nzoto. Ezali eza wapi? Ngana zala kananga pose. Musala sugo bunisi yangote eya pamba. Kasi likambo tata nzambe nde eza koluka nzela. Toyokani Kolo Yesu lobi yango bien. Suba pisi yo mbata na gauche. Opese wapi? Tosalelaka yango? Bato akanda baza mingi.
Mutu akanda soki beti ye ka ye mpe azongisi. Bazala obi bazali te. Mais nkolo alobi pesi yo gauche, pesa mpe droite. Mpona nini ye moko akoya kojuge ebandaki ndenge nini, ekomi ndenge nini, esali ndenge nini. Na 5 mois makambo mingi elekaki awa. Conseil ya bango misato ezalaki makasi. Me mutu na motema na ye na bizale na ye etumba mpe ezalaki awa. Bapapa bakendaki. Ntango bakenda Kinshasa ebele makambo. Alors butu wana balalaki tongo etani. Papa avant bima libanda lataki ba chaussette. Nana yebi ba chaussette yango ezaki na couleur nini? Bleu na noir, hein? Batunme papa obosani te na bosani te. Kana kanisaki likambo oyo keno kwele pa mususu eye kwela na makolo nanga. Alobaki be alobaki te. Alelo izo komona na. Nzambe ayebaka liboso. Sima nango misala na ye baby bongi te. Alobi musala ya pamba. Soki moto alobi musala ya mpunda elakisi nini? Eloko moko ezali te pamba. Makambo bolobi wana discours na bino bosengeli bolimsi. Plateau de bateke ebeba, tendele ebeba, kunzulu ebeba. Sikoyo tokomi kozongisa yango. Ezonga bezonga te. Crise pe makasi, hein? Mingi pe bakomi koloba, ata crise ezali me ata 100 francs, ata 1000 francs. Yango kaza na ngombe alamu natia na lingomba. Bazali be bazali te. Poto tonga Yerusalemi. Toyokani, hein? Po lelo soki tolongi te. Pasi ya papa Kimbangu. Na bankole na ye. Toyokutala pe pasi ya papa. Kochola maofinga makambo bele. Moyibi. Ye alobaki nini? Bamonani be bamoni te. Kote la bato na bandako. Suki osakani nzambe tango ye kozongisa. Zaka mantata ndenge mama alobi. Biso tovandi kaka tozotala. Suki topuye na makambo bato bazo koloba tobebisi. Bino nyonso bosengi este, oui. Este makile zoko tanga butu moi. Batu bazo kangaka motema, batu bakufaka. Biso pe tezo sala biso pasi. Koreki ya sengi bolimisi. Balo wana nango na zongisa na koreki. Boko zonga moko nini? Nano mopesi jour ke, hein? Nga na sengi o bolobi na ngai bokota pe na kati. Na koyebisa papa Mbenza. Bino nyonso bokota na mozole ndenge boyeli awo na kati. Nga na lingi moko ye moko kota ke no simba.
o boko yokala na kati. Ndenge nalobaka ntango nyonso papa soki ayoki nzembo bakoreki abimaka mpe babimaka te bazali kuna bokende koyembela bango. Ale pesa nzembo nasenga bino ntango ayaya obanda mikakati esala nini? Oyo nyonso tozalaki nango tolobi mpo totonga Yerusalemi, totonga Lingomba. Toyokani
Ah, première fois ce que bandi kaka ténor kuna basse aïe 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 aïe. Ah, naloba. Aïe 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 aïe. Émotion salinga et Miami sobimi. Ah, tomoni ke tozoki na obonda na ndako ya Nzambe kasi eloko nazosenga oyo bosali ezaki nécessaire toyokani tosengi bolimisi tomizongisi epai ya bapapa totelemela likambo wana na oyo toyoki na mateyi bazaka bandeko nalingi naloba neti boye na 5 mois bapapa balobi napesi nzela tozaki kokanga nzela mpona nini nkamba eloko ezalaki te courant te mai te me sikoyo tofongoli bino bato bazotikala bosala manso soki nkamba etongami te pasi na biso ekosila te tomoni bapapa bakei papa mfuma mbanza atikalaki maneliwa ya papa kulutu papa mfuma longo avandisaki biso bana esika moko kambo wana boyebi yango ozongela te koinsiste kaka nkamba tozala bomoko tosala misala emonana metala likambo oyo kokota likambo te eloko na esepelisi ngai yango oyo mama Hélène boyebi te ye moto abotaki papa José Kisolokele mama Micheline me ndenge bayokanaki na papa Kulutu esike batuke koyoka makambo na ye akipe bana te alobi eloko moko te akei na ye nzoto mpe ezongi na mboka tranquille kimia wana akoti bi akoti te okota sika nga nazali nde yango wana mama boboto oyo papa Kulutu alobaki abombi sekreti liwa na ye me na biso tozobendana me ye kuna azali te yango na to nakoti bi akoti te
po ye alobi no oyo kaka toyokanaki na papa yango wana salami bien yango nazo kotuna bamvila wana fo azala mbenza papa umba yo nani mbenza Luvila mbenza eklan na ye lobi Papa Luvila na ngai mbenza. Ngeta papa. Voilà. Biso kingoyo. Mondo azali